Bako respecter moi sindenge, bako respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande comment peut respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Ola la rapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda pa malade kidi kidi. Zambe. Et c'est la pour la gloire à Zambe. Bien aimé. Et ça la batte belle à mon oiseau quand on va côté en encore le roi basu en côté. Et ça la batte belle na moment oyo. Parce que quand on va côté milolo lokola yo. Parce que la Zambe, je represse na makasi na côté milolo. Et ça la belle va s'allonger. Na va mettre plutôt. Parce que quand makasi yo salando. Alléluia. Yango salamu to esendo. Ça fait bien à yote. Ça va bien qui ont pas maté. Jésus. Oya qui a pas maté yaya. Nana commission ma sexualité. Pas voilà savez. Yaba seta baba baba. Yaba na fanasi yaba na se. Jésus. Kabina masia akuna zelana Jésus nakolanda connecté parce que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. On sait que ça me semble là bouter venga la zalanga boko. C'est qui les gens bani. On sait que ça ensemble na balaki pour na zala rido nda goûter. Na balaki on est là Mokile salanga basali jete. Mokile bosana nisanga ke onga la sala mokile te. Yebi sansambe mokile botolanga opesanga te. Mokile salanga basali jete. Nami manalo yenga mokilite. Bala binanga na saya yo. Menanga na telo yo lingi. Tambusanga le lenga yo lingi. Na komba na Yesu bonela yaya. Binanga na kufi. Konsanga yo. Binanga pasi. Yanga considération. Yaba considération, yaba yayo, yaba saba baba, yaba considération, yaba yayo, na lobi yaba yayo, na communiquer yo, considération, nanda kalibala, zovalera nanda kalibala na yo, zovalera nanda kalibala na yo, yaba considération, au nom de Jésus, tika considération. Nalibala na yo, ani ma considération. Mon Jésus, dans ma consanga yo, na perdre nyoso, yaba considération. Nalibala na yo, yaba considération. Nalibala na yo, yaba considération. Nalibala na yo, yaba considération.
promotion. Zambalola. Jésus. Alléluia. Yozaluka promotion. Ozaluka makabusongo le pakana na musala yo. Le kaliboso. Ozaluka visibilité na musala yo. Ozaluka promotion. Na wesika de want to pesi merci. Lokumu ezongi pai na ye. Balance na biso ezali boye. Lisanga ya biso basi ya gwanya tosanganaka chaque mercredi kati na wesika à partir de 17h30 si 18h45. Donc tout ça awa chaque mercredi à partir de 17h30 kino 18h45 ndeto silisi losambo na biso. Yangwana je vous invite ce mercredi. Donc on a coïncidé dans les premiers mercredis du mois de juillet dans Toza Bisso Nyonso. Donc nous sommes invités, nous tous, Toza à partir de 7h30, kino 18h45. Et bon, deuxième annonce na biso ezaboué. Pour na ba contribution Nyonso, dans n'importe quelle contribution, ezala ya matanga, ezala ya ba mariage, tout le monde a na biso maman la joie. Si elle est là, elle peut se mettre debout. Soko linko mona ye na suka musambo e uzapinda malamu mingi. Sikete nzambe abatela biso. Tombete lisusu nzamba ala maboko makasi. Yemongoli sheni nanga. Yeka usi Miami sokani lele mote mabolingo. Nakoyeba yeka usi ekanye lele mote bolingo. Merci Elekindeni maman. Comment indeni? Bokolo bani par rapport à de venir aujourd'hui. Et avec vu son âge, elle s'est concentrée à Dieu dans sa main et aussi surtout avoir une amie pasteur, une amie servante d'aider, si je peux le dire. Je suis vraiment très heureuse que Dieu la bénisse, que Dieu continue de la donner encore la sagesse. Merci. Olobini par rapport à Ndenge Eleki Lelo et 30 juin. La matrice a dit maman le dit elle est mère, elle a bénéficié de la mort, elle a fait forte dans le sens que aider mon bail, moi c'est ça, bénéficier à la petite vraiment je suis bénie, vraiment la C'est que Bigoso Lia, mais au pôle Bani par rapport au journal. Le journal l'équipe bien ma case. Après ça, merci. Ma camarade c'est dans le journal Lelo, donc pas témoignage par rapport au campagne ma tole, donc quand de l'obaki. Merci. Après Simbote nana. Après Simbote na Malolo. Donc dans babate la ya bombe la biso vraiment. Après Simbote libota na mobimba. Après na ba na ngana singa bango mingi. Je remercie Nzambe pour la journal Lelo. Ndenge vraiment il est ndenge Nzambe alingilaki lekela. Pamboli Nzambe po asali ya ukamu asali ya minene na bavina biso. Merci beaucoup Malolo pour la matière ya Lelo. Nzambe apambola yo apambola libota na yo. Merci beaucoup. Napesi bambote na ngai na maestro Mazamba na France, napesi bambote, napesi mbote na na batu nyonso to balandaka biso, femme sage, Nzambe apambola biso nyonso. Amen.
Vraiment, tout pas mon Nzambe pour la journal, mais on était vraiment bien. Notre Dieu était au rendez-vous. Vraiment, à utiliser vraiment maman puissamment. Oui. À parler vraiment de sa part. Par Yaé Monza. Vraiment, on a été bénis. C'est la famille la celle que j'aime bien, la famille est place à ça, à ma femme sage et à mon bébé Cécile. Question dans le bani. Nous avons vraiment béni ma case. L'invitation d'Aïkia n'est pas manquée, mais on a évité d'avoir bazang. Nous avons vraiment la vie à mon tour et béni ma case. Nous avons le baiser parce que je suis dans la joie. Nous avons vraiment béni. Nous avons ma femme sage, nous sommes venus de l'autre année mon le bakar toujours ba merci na Nzambe les 30 jours ils avaient musika mais na ngolo Nzambe tokomi non le ba les 30 juin lelo est spécial pour nanga parce que tozala qui a les 30 juin l'année passée mais o ya lelo Nzambe ya matisi servante na dimension mususu Nzamba pambola maman en tout cas tozala qui béni makasi Nzambe vraiment zaki au rendez-vous pe ayeba ki journal lelo pona koma eza facilité mais Nzambe alinga ki parce ayeba ki abongisa lelo mo wa bien lelo pona nga yango na opese merci nazape ko encourager ba maman ba jeune nyonso oyo bakoki ko rejoindre biso toza ba femme sage toza na maman azarana edara biso na maman bébé soki oza intéressé oye tozala chaque mercredi de 17h à 18h okozwa ya motu ya o biso tozwi lelo maman azana pona biso Nzambe nde mutu apesa biso ye tobengisa ba maman nyonso ba jeune sœur donc ozana nozo komiyeba te moyena loba sumaka maman lobi eza te po eza ebele yango na invité yo kaka oya yo moko yo yoka bambote bele na ba femme sage nyonso mbote na ba pedi mon amour merci beaucoup na sepeli makasi na ndenge prière elekileki kitoko donc toza kosepela makasi na oyo toyebaki te toyebi yango lelo yango topamboli Nzambe na mokolo ya lelo napesi mbote bato nyonso to napesi mpe mbote ya mama na biso lor oyo ateye biso mate ya kitoko Nzambe abateli azongisa ebele baibai en tout cas adayeba nango ba jeune fille fo balanda ye andenge nyonso alobi nga mpe nasepeli. Merci. Là, ça va. Merci. Comment on a Sandra, délégué qui toque au makasi. La santé vraiment présence en Zambazaki. Le conseil nous paye ça, maman, tout va la baïté. Nous paye ça, le conseil n'a pas mobile yaka. Ok, maman, pas la payer. La santé vraiment, délégué qui toque. Oui, parce que ma maman a été baillée et qui sont en santé par présence ensemble. C'est papa Israël pour la Maloba. En tout cas, journée au Ponanga Pinza et ça béni. Naza Pena béni parce que nazu ya mingi. Donc au Pinza Maloba Tebiso est très capital. Pourquoi la femme? La femme, c'est une force. La femme, c'est une aide. La femme, c'est une gloire. Donc, des fois, tu as été haute, mais en tout cas, de l'autre côté, tu comprends qu'est-ce qui est une femme. Moi, c'est Azam, gloire. Moi, c'est Azam, ma casse. Donc, nous sommes vraiment à Pambola Moutei. En tout cas, je suis tellement bénie. Merci beaucoup. Bambote na pesi na ba femme sage nyonso, na famille Diomi, famille Ngumba,
nzambe abatela biso abomba biso et puis na mwa oyo tokosi mwa ya sika nzambe aza na biso elongo nayebi ke le 6 mois oyo eleki 6 mois moko ya pasi ya kolela biloko mais je pense que dans les 6 mois oyo tokosi oyo tokobika bolamu na nzambe koleka na bomoi na biso. En tout cas, que la gloire lui fasse revenir à jamais. Merci.